Yango. Oh là la raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, nini, oh, nous le connaissons pas. Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au salon de lengue. Tomé la carne bino yango. Force en bête. Danger. Maxi Bluff, café original, Bandeko tomela yango. Eba mama maputa yango mwasi africain de liputa mama ta liputa ezoleka mama liputa kitoko o azana posa ya gros ya detail nyonso mama benga biso na numero ezoleka na toko pesa yo na poste partout ozali mama toko tindela yo maputa ya qualité ya bien ya super wasi o alingi ba uniforme ya fête ya mabala mama ezali oya miziki ezali tout mama balimero na biso ya mwana tozolekisa partout ozali tokotindela yo na poste kozwa kitoko kokoma kitoko. Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, nyonso des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, kakandenge tout la kanabino papa maman Simba Nabokepi. Nasara di solo moko maman nabiso benga na des shows d'Enar TV. Maman lobby des shows bêta di solo pesa conseil na communauté quel est les problèmes zala brancher to les na détail. Mais avant to bêta di solo nabiso na zangité ko souhaiter bino ba meilleur vœu l'an 2021. Nzambalo la bate la biso. Naibike ba oyaye ba bombana ba zipana na se ya ngolu to ko lekango na kimia pe to kokuta na bino au nom de Jésus-Christ. Tobeta di solo. Maman na biso lobi des shows ezo sala soni na famille grande sœur a fingisi. Toza aw. Grande sœur a fingisi na kati ya famille. Problème o ezabol. Maman lobi des shows toza na grande sœur na biso aîné. Asi akomi mukolo plus de 50 ans. Maman ya plus de 50 ans. Papa na bango na Kinshasa akufaka. Maman na bango pe autaki kokufa pe a l'air zam. Maman lobi des shows grande sœur tan wakendaki matanga mama. To pesa ki bambongo ne to sangsara na famille akendaki akundaki mama. Mama zalaki bien car ba maladi ndenge zalaka ba sangisa bambongo mama bandai kobela. Ba opération kaka ba docteur ya lokuta ya RDC. Ba docteur ya lokuta ba komi ebele. Maman lobi des shows ba sali maman opération docteur ya lokuta opération est ratée. Maman na bango akufaki bref. Grande sœur akendaki bakundi maman grande sœur azongi. Grande sœur asalaki deuxième vacances à Kena Kinshasa, problème et bandi aw. Maman lobi des choses du fait que responsabilité ya lupango etikala ki na maboko a grande sœur. Grande sœur na bango akoli maman mukolo plus de 50 ans. Aza maman. Pour ce tolo ba grande sœur mba msuso comprendre maman plus de 50 ans à Kinshasa. Tango akei vacances na tour ami balende problème eza aw. Maman nabiso alobi des shows, maman mukolo grande sœur nabiso, maman mukolo azo fingisa biso soni na famille. Yango des shows beta li solo pesa conseil na ba maman. Non lingana lo babo moi ma solo ta on te beta ya c'est pas pour indexer les gens. Mais ça plutôt pour to kabola conseil biso na bino. Ya tant que tu na mokili assez conseil ici la raté. Conseil ezara acheté tant que ça vivant ou vivante. Conseil est très important. Mutaboya conseil suka zwalikama. Yaya tanga no kwa bana ndenge na vandia. Ngape na zwara conseil. Batu pe ba benga nga na zozwa conseil. Na conseil wana nde na zoye ba ndenge nini ngape na komi conduire.
ata na ba émission ndenge to ça et la bino. Donc voilà. Maman lobi des shows, grande sœur aboya conseil. Lokola ba responsabilité lupango etikala pa na ye, yenda koma ko gérer ba bien oyo papa na mama batika. Bazana lupango moko ya munene na Kinshasa eza au moins na 2 niveaux. Tant maman na bango akufi, grande sœur azwa responsabilité ya lupango etikala na maboko na ye. Tant waye ko kende deuxième tour ya vacances, nde ake ko lula garçon moko na Kinshasa. Toza ao. Maman na biso alobi des shows, pesa conseil na ba maman. Mibali baza na poto, batata ya bakolo pe baza na poto, batata ba 60 bazali. Maman okiko linga mobali na poto okiko zwa tata 60, bakovanda bakovivre. Mais pourquoi ba maman bakomi koke na Kinshasa kokendo linga bana mike? Ezo sala soni. Mais landa lisolo oyo kandenge grande sœur azo fingisa na famille. Yango maman na biso abi des shows beta lisolo. Loko atozo landa yo zo pesa ba conseil, mais ka ko pesa conseil na problème oyo. Yaya mwana muke abeta rambunda bakolo babinaka. Voilà, toza wana. C'est la sagesse. Grande sœur tango akendaki dernière fois na retour na ya tkaleki presque na 1 semaine poisonga na Europe, aluli tonton congolais, aluli garçon na Kinshasa. Maman a plus de 50 ans, ake kolinga garçon ya ba quarantaine. Histoire ezao. Bref, alungi garçon na 1 semaine ya retour, ya avant retour na poto, aye kozonga na poto. Maman komi mutema moto. Il faut zonga kaka kende ko bala garçon na Kinshasa. Maman faut kende bala garçon na Kinshasa. Oui biloko mususu. D'un côté tokolobe komi bakisi bazo sala, mais de l'autre côté buzo bakaka ijosi. Yaya buzo bakaka ijosi na ijosi buzoba. C'est ça yaya. Bref, maman na biso alobi des shows. Grande sœur a komi mutema moto na garçon. Garçon aza plus jeune que maman. Maman ake kobala mwana na Kinshasa. Maman na biso alobi des shows. Grande sœur to pekisa e grande sœur ayokate. Grande sœur ake kobala garçon na Kinshasa. Bake basali ba mariage, comité de biens à koti garçon na makambu na nyonso ya vie. Grande sœur azana mapangu mibale na RDC. Mais landa omona buzoba pona nini famille na bango bazolela. Maman na biso lobi des shows, garçon ndenga tikalaki na RDC ka ndenga solaka na baninga na ye. Azotinda ba audio pa baninga na ye ke non nga ndenge ezana mère wana na linga ete. Na linga mère wana ka po atindela anga mwa bilamba mbongo ba montre et puis nazela ka mère abengisa nga na poto. Wana garçon papa ya 40 ans quarantaine azo sola na ba camarade na ye. Et chose grave, maman lobi des choses, voir même cousin na biso a solo la na garçon na Congo. Cousin de ba sola ka bi nga pela normalement na lingara na nga yete yenda lingara nga ya Sonia. Mobali akendolo bake mobali alinga yote me yondo lingara mobali. Mais mokili yango to yebi kote ekendete biloko soni. Biloko soni même na famille na bango ba audio ndenge mobali asola na ba camarade ne na Kinshasa a mère wana mère nga na linga yete mère ye moko nda linganga mère ye moko atia ba mbongo na yanje to sala ba mariage nga ndenge na vandi na zila na nga ka mère abengisa nga na poto na zila kaka mère sala masolo po déjà nyonso to sali ba sali mariage na Kinshasa atindela ka garçon bilamba ba montre mbongo et le reste. Chose grave. O ezo panza na famille ezanini. Maman na biso lobi des choses soki na ningyo beta lisolo yo po grande sœur. Grande sœur asi akomi mama. Nazo benge grande sœur po nga mtu na landi wana maman na biso ndenga zoloba. Azo benge grande sœur po ya landi na sima mais aza mama. Plus de 50. Mama. Alobi grande sœur ndenga za wana ba mekaki ko pese conseil comment ki ko kendo linga garçon ya ndengo wana na Congo. Grande sœur lokuta ata ba yebisi ke yoka garçon linga ki ba audio ba bloko azolo baloba yango mato esai nini boucher. Chose grave. Lupangu ya famille grande sœur abimisi bana famille o bazali na lupangu abengani bango po yenda atikali na responsabilité
ya ba bien oyo ba para batikaki. Abengani bana baninga abimisi bango libanda azui garçon akotisi na lupango ya famille. Lupango eza de niveau ya likolo apesi garçon abimisi bana nyonso ya famille mutu na mutazonga na famille ya tata na ye. Grande sœur azui place à likolo apesi mobali na ye garçon na Kinshasa avanda na lupango wana a gérer lupango. Eloko baowela na famille yango. Grande sœur afingisi. Garçon akomi kovanda na immeuble comment dirais-je na ndako ya famille ya mwasi na Congo na Kinshasa. Chose grave. Kaka na se wana na bato baofute ya na bandako ase garçon alingi mutu moko na kati. Azui makangu kaka na lupango wana parce que za ndako balobi eza likolo na se. Na likolo garçon akoti mwasi na ye ache a gérer azala wana en entendant baluka solution de mwasi obengise na poto. Na bato ase ba locataire alingi locataire moko na lupango bazo vivre na ye na lupango ya famille. Voilà pourquoi babina beta de solo. Biloko ya busoto yaya, biloko ya buzoba. Quelle idiotie. Quelle idiotie yaya. Na minute o garçon alingi mutu na kati ya lupango wana. Mena garçon alingi te famille ya mwasi, famille ya mama bayaka wana po soki bazoya bakomona film ndenge ezoleka. Azo vivre na makangu na même place na même lupango ya famille ya mwasi na ye. Bablo kwa nyonso ekomi na matoi ya bandeko nyonso ya famille. Bazo yebisa grande sœur na bango omoni mobali ozolinga alingi yote. Aza leki aza mwana pa na yo. Dendenga aza wana si alobiki azozela kaka voyage. 3 esiko tie na lupango wa famille vanda kaka na ba locataire azui makangu. Azui makangu kaka na ba locataire. Tala biloko batu bazo sala. Abengani bana famille atie makangu. En fait pas makangu mais atie mobali ne. Mais mobali alingi makangu kaka na kati ya lupango wana. Maman na biso abi de show to pesi grande sœur conseil na ndenge nyos. Grande sœur mato yezo ndike batie mabanga. Grande sœur azoyoka te. Yango to lingi de show beta lisolo pesa conseil na ba mama. Yaya elo ni to ko bakisa. Oyebi biloko aboyeza son. Batata pe baza na poto. Na ebite ces derniers temps to komi na phénomène moko ba mama balingi ka bana. To monaki mama mususu ya basuki ya batentir boy to lobela kiamu. Ya basuki ya batentir boy. Garçon azo punza ye. Garçon azo punza mama ona ya ko punza. Ya biloko soni. Biloko soni na ebite. Na ebite tozo mona ngwezaka ngam na lobite mais tozo mona. Ya qui se sent piqué connaît l'affaire. Yo za ndoki te so ba obela ndoki ozo mona mabe ponani. Yo za moyibi te so ba obela moyibi ozo mona mabe ponani. C'est-à-dire yo za moyibi. Soko za ndoki te ba obela ndoki yo zo silika, ça veut dire yo za ndoki. Or na nyonso ne to lobaka yaya eza poto milakisa na musapite. Eza ka ke to longola ba erreur. Eza juste un petit conseil pour tout le monde. Pour na batu nyonso balandaka masolo a des shows de Denar TV. Yaya eza soni. Tozo mona na poto mwana zo wela mobali na mama. Mama zo wela mwana na akoma direje. Mama zo wela mobali na mwane ya mwasi. Mama zo beta ba jipa ke luka mibali, basi pe ba koma direje bana pe ba beti ba jipi ba ke luka mibali. Mama lati pantalon pa koli faux d'état ache ba biloko bochaka, mascarade, ache biloko belé ba crayon, alati pantalon mi serré pantalon na nzoto lokwa akwanga. Mde ba sera makasa na kwanga. Mama mi koti na kati ya pantalon ache faux d'état azongi mwana 12 ans. Mais maman a déjà na bana ba 30 ans, 35 ans. Ya yesu ça la propreté. Maman si akoli ami koti na kati ya pantalon, ache maquillage, abimi ake luka mibali. Bana pe yaye, ba che maquillage, ba koti na kati ya pantalon, ba ke luka mibali. Non yaya. Yesu ça la propreté yaya. Yesu ça la. Biloko to lo beza ba maman nyon sote ya. Ba maman bazali o ya vandi azo batela bana na ye. Eza ba maman nyon sote yaya. Tant to lo ba keza par rapport ya ba maman o bazo fingisa na kati ya communauté. Nga plus batu balanda ange eza ba maman. Eza ba maman. C'est-à-dire ce n'est pas toutes les mamans. C'est-à-dire ba o bazo sala ba comportement boende bazo fingisa. Dazo fingisa ya na ebite soki ezaka ka faux détente yo kokuta na poto na ba kabelo yango ebungisi biso kimutu na ebite.
Faut d'été na kabelo na pantalon. Na poto pe mukolo azarate. Na poto sioka ba obenga mutu mama. Te. Na poto toaka na ba tantine. Ato komi na 70 tantine. 80 tantine. Yo so mona na poto ba bengi mutu mama. Eza buzoba yaya eza ba erreur. To sali la âge. To mitosa. Bana ba koli yaya. Et vous allez la propreté bana no ba koli ba mona ko na ba pantalon ba marque olataka. Maman na âge wano komi na ngozo tikaka mukongo libanda. Oza déjà na mwana 25 ans, mwana 30 ans. Tilelo yozo tika mukongo libanda. Oza déjà na mwana 25 ans, 30 ans. Oza na bakoko ndenge oza wana. Ozo tika mipende libanda. Soki tolobi obi me des choses tika biloko wana. Yo ebarate toza mboka mindele, c'est l'intégration. Toboite, eza intégration mais tozo pesaka a conseil. Donc pe tolobara yaya, na lobara mikonyo so ya malamu zwa, ya mabesa nini. Boaka soki pe na lobi mabe limbisanga. Limbisa mena ebi ke tant tu yaka kolobela na ba émission. Tout ça que fort to loba makambo e kozokisa mutu te, mais ezongisa mutu na nzela. Droit chemin. Comment expliquer maman olati ba pantalon moko ba kata mi pende zomona na tina niveau ba cuisse. Ozana ba koko. Na poto zomona mama azana ba koko me biloko azo sala. Comportement aux regretté. Maman bokilo quelque part. Ozo kende pas ba bokilo zaka loko la maman moko ya yanke. Non, c'est ça la propreté. Yango maman biso abi des choses beta li solo. Grande sœur na biso azana plus de 50 ans. Ake kolanda mwana na Kinshasa. Et chose grave, azu mwana na Kinshasa apesi responsabilité à lupango. Bolingo kwiti yaya, amour aveugle. Mais yekuna garçon na Kinshasa ka nenga sola na baninga kotinda na ba audio mikolo pe mamba ba audio etomboki o mère nenga zananga na linga yete ye mokonde alinganga na zela aka a voyage ngana okenewa ba yebisi grande sœur yoka biloko mobale azoloba ya to ebite soki kisi po nyonso pe toloba aka akisite to ebiti d'un côté eza question ya comportement ya sali la hache. Plupart des cas tozomona ba maman atiki ba koko na poto, bana na ba koko na poto, hake kolanda bana 30 ans na Kinshasa, ça fait pas propre. Ils ont ça la bizarre, ils ont ça la salité. Et ya biloko toloba eza biloko tomona. Na salaki ba émission mususu ya maman na expliquer azali ba teinture na mutu boy. Mama ya mukolo ba photo na ye ezalaki tochaki. Mama ya mukolo, mais garçon oya bandai ko kefaye. Garçon a bandé ko tafu na maman ona azaki ba garçon ba 30 ans. Ba 30 ans. Mais azu tafu na maman ona bomona ki yango. Isablo tozolo ba na sentiment te buzoba. Tozo fingisa ba erreur eze belé na communauté tika tolo barango et kozongisa mutu moko sima. Ça y est. Voilà donc eloko maman na biso linga itolo bango wana grande sœur na bango akeko linga mwana batu na Kinshasa lingi mwana muke na Kinshasa. Mwana wana na Kinshasa na lupango esika bake kochaye azui makango kaka na kati ya lupango tala buzoba yaya bana famille moyeba ya na lupango ezate bazo benga na bango po bakoya koyeba secret azo kotsa comment dirais-je azo vanda na mwasi na même parcelle ya famille yango famille bayoki kanda famille basiliki po bapesi ye conseil na ndenge nyonso ayoki te yango balobi to beta lisolo to pesa kaka conseil yaya to tika buzoba. Poto elongola biso mayele te elongola biso makanisité poto ebungisa culture na biso te. Culture africaine eza culture moko ya kilo ya respect. Ya ba africain bazaka respect. Tu ebi ko respecter ba maman, tu ebi ko respecter ba papa, tu ebi ko respecter ba grande sœur, ainsi de suite. Donc voilà autre tout le bapon na maman na biso angona benga des choses de na TV na basija bien o ekomelu ekomela ba misuste numéro na ngwana gravé na WhatsApp pour kozanga soko taninga mbal boso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows de na TV à la réalité. Le plus important est à partager votre émission pesa bande comme sous batale ko sala bien. Chaque cloche de notification mikolo ba émission eza ebelé. Bongisa ngonga na yo otala ba émission na biso aimer commenter ko sala bien. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Zakuya. Puis sa réponse. Ciao.